MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandi kwa bolingo, la mifa. Certainement vous allez très bien, moi je veux bien parler, c'est dire. Nakuta une vidéo non, poste à frère Emmanuel Musongo na Facebook il y a quelques semaines passées. Dans la salle émission depuis mais temps. Dans la micro nous voyons na bungi. Toujours rappeler que France en fait. Séminaire évangélique, je parlerai à ton cœur dans les déserts. Et orateur, prophète bienvenu Louvambo. Pendant la France, nous avons invité Bino. Et le 17 au 9 août. 17 au 9 août. Dans plus ou moins 2 semaines. Voilà, 17 au 9 août. Et Boya Ebele. Na Villers-sur-Marne. Voilà, Bissika. Et convention Gozala. Si vous voulez précision, vous contactez Bisso, soit affiche en wana, vous recevez des détails nyonso. Prophète bienvenue Louvambo, en France, je crois que tu peux le billet. Prophète au Canada, puis ça témoignage dans la chaîne de Yves Pan. Voilà, sur Akoufa et Poissé quoi. Alors, à part ça, toujours clôturé, journée, il y a séminaire 21 jours. Il y a Gloria Ministries avec le prophète Rosquin et Benga. Boya na botanique, jardin botanique le 25, donc samedi, dans 2 jours. Le 25 juillet au 2026. À partir de 7 h, pour expérimenter les cires naturelles thème et ali. Et les renversements des hôtels, des contrôles sorcellériques. Venez nombreux, la grâce de Dieu et vous êtes disponible. Donc, voilà, plus de précisions, vous contactez Bisso soit les fêtes et Zawana. Les amis, la manière où l'on na poste frère Emmanuel Musongo na TikTok no webika ba congolais ne bazala na Facebook. Frère wa kenda wapi? Bat bandi répondre no frère banda ba pekisa e ko interpréter banzembo batu yango monya yo kana rasute. Batonso ba niko seka, batonso ba niko kosengo moke no weba congolais. Année passée vous rappelez et ina na réseaux sociaux que non frère azala banzembo te musane ko interpréter banzembo batu. Abomina batu copie parce que l'interprétation est tellement salarango bien que bakolo banze mokutu bakundama alela ngo bambongo mingi na motoki ya bato boto surtout lobela ngo za mamboleka to lobela ngo je crois na salara analyse en disant que nzembo ya nzambe banzembo mingi to yema ba chant populaire to ba miko bakolo na ngote ndeka so yembela nzambe c'est pour la gloire de Dieu, donc il y a pas de péché. Bon to mega roloba o to kwa koloba. Et surtout que les frères asseignent la permission et pas bakolo banzembo baza en bonne relation à malamu. Personnellement na mona mabe moko wanate. On a encouragé les frères. Bref, batu bazolo frère Emmanuel, effectivement frère Emmanuel Musongo ayuka na supenzate. Donc ayuka na soutien to lo bango ke non bon alors ayuka na soutien. Tant la moni poste ngo inquiété kinga penga oui effectivement, est-ce que eza pona ndenge bato ba kritikaka ye wana to ezaka ba circonstances temps ba réalité na milobeli na obeta na tour na YouTube na wana ba nzembo frère to ebi mingi aza na grâce wana mingi ya ko interpréter et ba nzembo surtout douceur a mongongo na ye ya yembeli na ye ya ko raisonner la ba nzembo bele et ça là moi bien je crois que to bele bo sambela ba nzembo frère Emmanuel. Alors, na côté na YouTube, na mega Hollande ba nouveauté banzembo ya frère Emmanuel ya mikolo. Ya mikolo. Na parcouru moi quelqu'un nzembo. Na oki souci fort na motema.
n'a eu vraiment souci. Botin de la frère Emmanuel Moussongo vidéo. Et je crois que on a Salara analyse l'année passée sur la critique de Salara et pas frère. Je crois que parmi les rares personnes qui ont encouragé le frère. Ok? Pour nous bozalate yo le baga mabe yo yaga ko critiquer yo. Les frères au soleil même inbox il m'avait écrit. Na pesa bino témoignage moi. Na lota papa le moloto. Je crois que juste après le confinement, moi kala plus ou moins 5 ans. Et où me dit? Na lota papa le moloto. Alo présenté ngai Emmanuel Moussongo. 4-5 ans passés. Abi, voici mon 3e fils. Dans la mouka boye, abi waouh bon. Et on a frère, interprétation en tout cas impacté bateau. Alors, nazonga ki na meko zongela kolanda ba vidéo ya frère Manuel ya mikolo yo, mikolo. Noka mo passe na motema. Bible zoloba. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tant qu'on a mon frère, je pressentais déjà pas bien. Na intervention frère Emmanuel Moussongo mikolo yo. Na comprendre que babi mi frère mon pépé. Ouais. Sentir impact les années les raté. Flow les années morte. Forcing, na sentir forcing. Par rapport à la vidéo na yakala. Yakala vous sentez ils ont coulé. Yango moko. Na oloba mingi. Mais je crois Azami est placé. Il est mort en conscience na aibe lo ni nyeleka pour mama ko manenge komi. Na yaki pona solo na frère Emmanuel Moussongo. Potine la frère vidéo frère Emmanuel Moussongo. Kelu nyanzambe. Kota ba retraite à Milai. Belle la plus ma wa nzambe. Toujours la miséricorde na grâce ya nzambe, OK? La miséricorde de Dieu on a lingala to benga ma wa nzambe. To bela en dans nos vies et ça va plus par rapport à ma bémoro to ko sala. Mais to senga nzamba o kamawa enfin que ba conséquences et ça la lourdeur to pe a épargner biso na ba conséquences. Grâce ndé et ça par rapport et eloko muto a mérité na été nzamba sale kangulu mais ma nzambe to be lango plus pour que le Seigneur nous épargne. Exemple akaba boma na boti akota jeune kapwa be la ma nzambe nzamba épargner na ba conséquences. Frère Manuel ozali don ozali likabo pour encore du Christ. Et au sala passe ce qui est l'eau hypothéquer grâce à un cabo aux en a bon moi n'a assuré certain ma bé comme une gravité restauration et dépendarana attitude à mutu vis-à-vis Nzambe quel que le Nzambe va t'humilier Dieu fait grâce aux humbles. Et après, en haut, vous allez obliger au Kabouana à te belé. Belé. Yo et belé on est les cas. Pour m'en comme on est commis. Là, je te parle comme étant prophète. Oui, mais on est les gars. Pour comme on est commis les lots. Tout perdre, yo te pardon. Quand on a le perdre, on a le battre au physiquement. Parce que va te belé, mais tout va en avoir problème. Tu perdre tu perdre va te belé oh bien que bazo yemba mais tu perdre bango bazo yemba na bango nzambe mais tu perdre bango parce que ko yemba na bazo yemba la nzambe te tu perdre yote quel nzambe frère va t'humilier devant Dieu kebela ma nzambe toi yo yebi lo ni le cap mambo comme le comme sing bela ma nzambe
Ils ont restauré. Moi, je prends le temps de prier pour vous. Nous sommes mais sinon, personnellement, je t'aime. Me sentir force et couler sous tes. Nous avons grâce. Ça y est, la famille, certainement, vous allez très bien. Bande comme moi, nous remonons Josepha. Josepha Uregi. Je crois que vous avez dit, Azana na commissariat ya limité, hein. Posez la nature la bino. Moi, na oyo, Aza kubunga, au fait. Bon, pas vraiment kubunga. Posez la boyoka. Bon, voilà. Moi, na oyo. Comment on a Josepha nan. Hein? Correct. Hein? Voilà, Josepha Uregi. Bien à la police, à la commissariat alimenté vers 17h à Bungi. Dans à Bungi pété, il semblerait que il y a maman qui est marâtre. Baouti Barumbu a commis quelque part à Sundoli à Tiki Albino Salavi na yo, marâtre na yo. Mais wana papa na ye a ebi kombo te, maman na ye a pesi kombo. Alors mutu nyonso akomona mwana oyo ayi place abana kovanda amekanano ko nini kotrouve bapara na ye po aza na commissariat alimete, aza na commissariat alimete. Papa na ye kombo ayebi te, ayebi kaka papa oyo abota ye, papa na ye baboya na nani na mama na ye kala. Alors marâtre nda ye kobwaka ye quelque part bazwi mutuka bakomi quelque part akitisi albinono kendo sala vie na yo atie elamba moko na kati ya saki na yo comme ça na boîte yango na groupe, comme ça groupe oyo mutu nyonso akomona ye bayeba keno mwana oyo babwaki ye pa mama marâtre na ye abwaki na nzela. Voilà, merci. Bandeko botindela tata ya Josepha, hein papa ngana na orphelinat be bato bayebi mwana oyo j'ai une orphelinat bobeta ete mama marâtre bo contacter ngai, hein bo pesa mwana s'il vous plaît. Bande bota mwana nda kitoko mwana moke, elle doit avoir plus ou moins 12 ans na âge ya mwana vini ni ya kokendo sala ba oya obebisa na balabala aza na commissariat na police ya limité auti Barumbu. Marâtre na ya zui ba continuer na mutuka ba komi quelque part atikala kitisi alobine ke no sala vie na yo basi bozala mitema mabe moko yango bosala ngonde ninyo mwana ya muninga mama na papa bakabwana ba conséquences ba divorce. Mama sora zawa pito ebite ba papa bazalaka mbango balinko welela bana. Mais ba irresponsable bazana bon père incapable à assumer responsabilité ya roboko la bana. Na lo senga na batata nyonso. Ya mundele, mundela umela. Mundele Afrique ko kana jamais na poto. Bonzi melangai. Je crois na foi ya développement ya Afrique nandimaka. Mais na habité Jésus revient bientôt par rapport à Babilembo to suite au monimonio tia zongaka. En tout cas, je doute Afrique est comme un petit poto. Bolimbisanga parce que Mundela Musika par rapport à Mind. Mundela ebike na maman na papa mutobo la mwana mala mozaka maman sur 100% 99,99999. Même muto ali boma roboto le mwana te parce que instinct boma mais ça la ka. Li boma s'il vous plaît. Batata c'est pas le cas. Baka exceptionnel ya moko ebelete. Mais en Afrique batata bazala mbango wele la bana. Bane belle bazui makama. Émission combien Israël mutomba lekisi. Année passée, moi si moko akufela ki mwana. Je crois boyebi li solo wana. Na ebite so esuka yende nene. Mutombo pesa biso ba suivi ko ba suite fin ya ba dossier yela biso. Mwana mwasi mwa yaro lela Israël mutombo mbango bakabwana mobali babota bana mibala bokoli bana neye moko yeli boso ko miso na ba 12 ya mibale so ba 8 ans so na bosanité tata yiko welela zwa bana
n'est-ce pas kaso ya ba mois soki ya 1 an o mobile kufa mwana za bonne santé maramunyo so bien ba benga mama kena na morga kuta mwana soki fulu na munoko makila na zolo so ba beta nzete so ba sala ene nini mwasi ya papa abotaka te to pena na boti te. Et généralement basi ona bazui mabota te batala ka bana bato de mauvais œil non pia conseil de moi so landanga nano boti te to lo bate ko botaka te parce que rien n'est impossible à dire po nzamba pambola yo linga bana baninga tant que ozaka na haine na motema mabe envers bana baninga nzamba okanga mabota na ozo matrice wana ko kamola ngosu bien parce que motema mabe leki na yebaka te bwana buta age ya mwana oyo mwana kitoko boye tala ni fois kindoki mama vraiment boy bisa tata mwana oyo papa e komela inbox so bo la mwana te bo pesa ngai nana mwana mwa mobile na orphelinat na ngai balokota e ba ela biso ye na sambula plus ou moins 3 mois passés et azana ba 10 ans comme ça ba yana na sambula zo lenga taximen moko lobi no ba ebisinga oza orphelinat na yana mwana oyo to tourner au fait les petits atambola ronde muto sala AVC mwana 10 ans osa AVC te quand même to tourner nini tata na ye moko muto akomisa ye bongo bankuba tina ni fa kobuka mwana loboko kobuka mwana lokolo. Son père est militaire bazalaka zinga bazaka na munga fula wana. Il y a quelques semaines passées parce qu'à novanda na lupango vu que na bilamba te na yo sombele bilamba ba mimi na église tant que église ba mastane ba moni ba ke funde pa na ba no to moni songolo moi ça papa na bango aye kolanda tant aye ba moni mwana bango ba zo ka mwana ba ndeko na o akomi kitoko boy akomunene o neto eto yo zo aye mwana komi souci neta mwana bisoté surtout que je ne suis pas sur place so na kin peut-être na loi assistance sociale parce que normalement la logique tant on a meko solana bandeko assistance sociale tout ça ba bina ngate dossier on a so équipe penza na niveau ya l'état ba olinga bazwa mwana ana te ba tuna consentement ya mwana bandeko mwana komi souci azo ebisa ba mikolo bavana na orphelinat ke na ligna okendete na ligna okendete le lendemain on peut tozeli bango ba ipe kozwa été mais il est toujours là azana ene sengo avant na azana kimia ya on bobotela nini oso boko bola bana te bobotela kanini souveraineté nzambe zandenge bato malonga ba kobola bana ebele bana te bazolela mais bidengele oyo bazadigne ta kozala ba mama na batata nzamba pesi ba mabota ba msuba ko longola bazemi msuba ko bomba msuba ko bwaka bana tala neti ndoka mwasi oyo azui mwana ya bato ya moke abwaki na balabala ke na osala vie vini mwana osala so ba ve akufi a baby botinde la tata nae na bité vidéo celle combien de jours certainement eza lelo eza kalate eza lelo parce que ngana moni on a groupe moko kande ba policier ba lobino bobwaka on a ba coupa ba sa ba yebi famille na ye comme ngana gardien du temple on a ye na awa et a pas si eza mawa pona ba tata na ba mama surtout ba se ba tata bozala ba ndoki motema mabo bana basi bazala na ngo na ebité ezala penda problème nini ba tata so boka bona ba mama boela bana te s'il vous plaît boela bana te botika ba mama bola bana no matter what mama otika la mama botika ba mama bola bana bango neti ba bilora boy tata so pa ngene musala so pa ngene wapi so paza marata tira wana tango papa ya okosa yake no mwana akimi na bisa mwana mabe mwana nazana kindoki tala za tena ndaka kimto yo mto to boka mwana abwaki mwana ake dans ça la vie patient vous partagez vidéo s'il vous plaît franchement ba maratre nana nini moko suna mutu mwana na Facebook je crois ba to bele bo mona kingo à suivre peut-être dans partager en lopi ça va pas ça ne va pas
na habité bozala mitema ndenge nini ah mawa ta tshilo bon litama pauvre Josepha nzamba bomba yo si toutes les femmes étaient comme moi encore avec un cœur comme les miens là je suis pas parfaite mais ouf na mambo ya bana ya baninga te pardon. Mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe mokotea okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
métamorphosé osimi mosambo maladie na biso bolingo bebi naza toxiqué grâce à lui. balobi ke non akosekwa konzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki mbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo Jésus de Nazareth.